Ferrego la quota classe. Yekola neni bazar na réseaux sociaux, comment on entretient l'image parce qu'il y va de ton intérêt. Lelo ko yemba ya pamba ne suffit plus. Kozana mungongo makasi ma malamu ne suffit plus. Lelo il faut que tu t'intègres dans le monde moderne, monde poni à showbiz et dans la exigence et belé. Soit Zakari va y a un problème, il faut créer pas de problème. Soit Zakari comme ministre de l'information, comme ministre de la culture, à ce cas député, na film peut bétail. Les gens connaissent ça malheureusement beaucoup. Tu vas mourir à toi. Je n'accepterai pas que des gamins comme Ferregola puissent se jouer de mes pieds. Je n'accepterai pas et je me réserve tous les droits de me défendre à tout point de vue pour les cambos ici là. Ferre doit passer à la télévision pour dire à ces gens, Botika Zakari, bon attaquer le comité, bon attaquer Isidore Kwanja. Mais je ne le traite pas. Je vais... Hein? Et là, on attend, hein? Fais ça la binoni. Hein? Il y a fait tata mandez-vous mama bandinyo zo bobimisi. Na ko ndima jamais bana mikie ba sakana ba profiter na loyenge, je n'accepte pas et je me réserve tous les droits parce que si on a des problèmes robima. Francophonie aussi là dans 10 jours hein, dans 6 jours totika la biso na biso. C'est là où il y aura des problèmes. Mais bah chef fallait faire moi na muke, faire boko bota faire ko bota, li kunya na faire pour na nini. Faire ça la bino ba congolais nini. Ninja Joey Redman. Now for the better you. I want to at you. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. C'est bel et bien votre humble serviteur Chandra Kakangaï, le million de la presse Yabinoye, est toujours dans le cadre, dans le but de vous servir. Dans ces plateaux improvisés, nous allons recevoir avec honneur le prophète John Ngefa, le prophète du peuple avec lui. On va parler de l'actualité, bien sûr, comme vous le savez très bien, c'est un homme de Dieu. Aussi, bien sûr, c'est également un analyste politique qui apporte ses analyses par rapport à Yamaï Matali, République démocratique du Congo. Avec toute évidence, la paix, Misala, Nanzambe, Lumenika, nous tambola par rapport à la réalité haute, tout le monde en a quatre domaines à Bango et surtout l'analyse culturelle également, parce que Toro a été GA francophonie et Salema Giawa et Bandagi déjà ouverture dans le Salema, la 4e ville province à Kinshasa. Tout le monde a une infrastructure ébélée et Tongami par rapport à la 9e GA francophonie. Est-ce que j'ai la francophonie au Salma à la ville de Kinshasa et il y a même la population congolaise pour me un peu quand on a des questions alors pour comprendre à la base que nous allons parler aujourd'hui, restez branchés du début à la fin pour pouvoir partager cette humeur, cette communication, cette information ensemble avec nous. Merci à vous qui êtes branchés, connectés, scotchons c'est notre moment. Un grand merci à tous nos partenaires, je vais dire merci comme ça, au couple légendaire Marcelo, Juif, Noir et Arla, la mère des jumeaux, la PCO Bambote et Belé à trop, grand frère propre, couple légendaire Marcelo, Juif, Noir et Arla, la mère des jumeaux, pourquoi pas se penser comme ça, à Valopine du Tour d'Europe, la PCO Bambote, pourquoi pas si dire un grand bonjour
Guy Bokopolo, Koudé Ratarate, bientôt, marché central, les autres à la retourner, Bilamba Sikawe Salemi, les autres dans le marché central. Pourquoi pas aussi penser comme ça à Gigli Pindi, Alros Pindi, Marianne Pindi, Napesimino Mamote, Bélé Bogota, Bisso, Ipa Union sur Bozouani, Mandeko Tour Bolingangai, Nixon Boutique, grand frère. Par le but Bilamba solo dans le marché central et puis mon homonyme Chabra Kanjouzi Galerie Paradoxe. Vous êtes tellement ébélé, vous avez une émission alors Marambo Bandi, partagez avec vos proches. Nous allons même Imer Mandironayo, Tinga lien déjà dans l'émission Nabiso parce que John Gefa, vous au côté déjà. Alors Richard, ça, si tu es ensemble avec moi, Fongo Labiso chante, toujours avec joie, avec honneur. Et pour faire du peuple John Gefa, ça fait un moment que tu as bien été. Mais tout ça, si on est en Afrique et dans la télévision, bonjour prophète. Bonjour, Shadrach Nzambe Pambolayo, le coup, ma sonde de son pas Nzambe. Ngai, na vie nanga na mona ka moto le kinzambe na munene zate. Amen. Parce que ozala nani, roi, président, nini, général, tout cela, seigneur de guerre. Pe mao tozana yango Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 rebete nzambe ne mopesi na yango. Et puis mayele obiso tozolo bangana lelo Shadrach ezali nzambe pa bato mingi bazwi pe ngolo te. Bazwi pe don oyo te. Nzambe akabola moto na makabona ye pona nga na pesa nzambe merci mingi na mayele oyo apesa ngai pona kotatola pe koloba pe koyeba. Na nyonso to banga nzambe po nzambe ala mokonzi na nyonso. Tata to pamboli yo na tango na tongo malamu. Yanga bita kos na yudo za kati na biso pesa Shadrach Ibwanya sagesse science intelligence mituna na ibiano na ngai otikimbo akongo na maboko na oje afrakofoni na maboko na yo koloza na kati na bango po ete likama ikoya te Kinshasa Congo ekeni na sango mabi totiki pe ba diaspora na maboko na yo bango nde balesa so maboko na biso o soko pesi bango bakoyeba biso malgré bakoyi maboko makasi balingi suko kabela biso te balingi suko pambola biso te to ebite likambo ezoko leka soki basali yango te yawo na bibele biso to kufa to tiki pe président Tshisekedi na maboko na longo na gouvernement na opposant nyonso na ba soda na ba kidnapper na ba teki mitema na bare yondo yebi bango kola batela Congo kino mission aussi les apona lokumu na yo yawo bazali malade na tango loboko noza mukusepa na kobikisa bango o bazana zemi kolo bali ko bota bazangi mbongo ya césarienne zala sage femme pe za chirurgien na bango oyo bazongi similimo epai na yo kolo ya bango na mboka na boule bazela enlèvement église pe jima na yo yawe na bibelo bazali ko voyager na masuwa na avion kolo ete yo zala commandant pe pilote na bango tango ba komeza pe na lokumu na nzambe yawe na tiki mokili mo na maboko na yo kolo obatela mokili na yo ata baby eza maboko na satana mais moyenge moko ekobisa mboka na ye bana na biso bosukisa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen amen. Prière kitoko lelo prière kitoko parce que bumulesi de na fundi bango parce que basa ba na funda pa nzambe ngama sasi te mundu kite soda te ate olobe suka na maloba siko bango ba bunda na nzambe lelo te na pamboli bango parce que na je monene la francophonie ezali awa ezala pone pesa moi image ya malamu na kati ya Congo moi nyomiti na mboka. Voilà, tu as la 9e joie francophonie, mais avant de introduire l'émission à Bisso, on a annoncé que Cindy Leker, moi, il y a Yembi à Mboka na Bisso, dans le quartier latin, a aussi la bonne album, sa maman n'a habité, au par rapport à Ndiro Bisso, Lelo, année passée, c'est là que mon album, sa papa, mais année où on a mazou que mon lit, ma maman, côté là, la photo de mon c'est-à-dire que badaki comment on a affinité na maman na a mis tout rôle bas ana passe te moi il fallait na maman ce que moi olingi maman na papa te c'est rien moi quand ma mère m'appelle nako boya mokili mobimba nako boudé mokili mobimba sauf maman na papa parce que ce qui te moni na 4 na mokana Ephésiens 6 verset 1 à 2 moi na pombe na mokili ozoli pas moli hein. Il faut que tout ça botte na maman na papa na pas nzambe na senase. Et quand le papa, maman bazo bénir moto, il ba bénédiction ze pana. OK. Mota ko sayote. Alors Cindy Leker nazali na cœur na ye ko bungisa papa na maman ezali eloko ya passe mingi et ce que moni maintenant maman ya Cindy Leker c'est une bonne maman parce que Alexa qui Cindy a baraté hein. J'ai raconté Cindy 3 fois dans quoi Kofi Olomide Cindy ne parle pas. Alors Alexa fait éducation à malam
malgré to ebine ça to uta kata bozo finga biso to uta bambanda kala masina likambote biso to donna na Kinshasa bine ba kinwati ba kino bozo na lolendo mais biso to bambanda kala nani to donna na Kinshasa. Alors ça dit quoi mes condamnations na fa ya pas Koffi Olomide parce que singia moi c'est Koffi Olomide o yesu bango yesu biso so vraiment to na cœur moko. Et si moi c'est un conflit. Kasali a le boya conflit c'est conflit que ambulance. Et aponi po aye avani na ino c'est na moi sur baza bango to babeta nous. C'est que conflit de sangam. Et po bino na conflit il faire et même ngamo na mokili oyo. Rebo aza na innocent. Nana lobaka bango to banduliste. Et nous le man que son âme repose son père maman malamu et puis maman lobaka te mais otu ko bungisa être cher na ye maman Cindy. Tozali cœur na yo nakozala un pessimiste mais il faut parce que Ecclésiaste chapitre 7 lobby 14 a lobby était au jour de bonheur réjouissez-vous au jour de malheur bosangana au penser o esali elobe ko yakati na yo tolela na bango na esengo na kati na bango ke nzambe asima motema maman Cindy asima pe motema ya Koffi Olomide pour Koffi Olomide azaka pe boboto mingi azaka boboto mingi nzambe aiba kosimba bango. Très bien, merci beaucoup les prophètes et John Defa te présenter encore une fois sincère condoléances na honorable Cindy Lekier Oazali bongo moyembi ya République démocratique du Congo to mozalane na Brazzaville to mona lenkani asala ka ba valeur ya mbo na biso. En tout cas bon courage à toi et à toute la famille également la mandekutu oyo zakana bango ba condoléances na bino surtout. Alors bon na habité jour nani makambango gobima nako kende pe ko participer na levée de corps Koffi andeko na ngati Moboa na ngome Koffi c'est mon frère ndena banako bundisa Koffi boso banako yebate o 4-6 mon peuple prime ba de connaissance mais oui Koffi c'est mon frère to mboka mo bangombe alors na bundisa Koffi ponani et qu'il a le connaît fa P4 to moni balu baba yao bango na bango to moni baswali bayaki bango na bango pour garder so bangombe na bango to sangana. Très bien. Alors on va commencer avec nos questions par rapport à Maïnio surtout na lobagi na sommaire nanga to kobanda bongo na matali politique to moni na forum to pe plénière au Salemé na niveau Russie to landi à l'opposition ya président ya Burkina Faso président burkinabé Ibrahim Traoré oyo lelo asali cause moko to pe discours moko et plaire la population africaine en général, mais de part et d'autre, et déplaire le président africain par rapport à l'intervention autour du monde sur la toile. Na évité les prophètes. Papa, na landi yango nga mon internet OK. Nga la réunion du matin 2h. Na na ba chaîne yo sa monde. Ibrahim Traoré to wapi. Rebelle. Est-ce qu'il est élu démocratiquement? Pour cette démocratie en Afrique ici, moto moyindo aza makako ya solo parce que makako azalaka na boignate il faut pas baba lobo donc Ibrahim Traoré il a donné un discours. Quel discours? Il vient d'où? D'un président africain. Un assaillant, un meneur de trouble, il fait ça, il va coup d'état inutile. Est-ce qu'il a voté? Est-ce qu'à niveau international il va bien? Avant mon zenga zania rebelle discours ni bozolo bwana frère sœur yo kana bisabine loko moko moto ya pesi ata mai ya pamba Matthieu 10 40 41 kumisa nzambe OK pays moko africain nous sommes sous-développés bika kana mindele wana ba union européenne ba banque wana Traoré na bina nani mais kasi wana alobi est-ce qu'il faut biso ba africain ba na ba richesse on nzamba pesi biso na ngoto dépendant kaka na mindele mais si goto dépendant kaka na biso Kadhafi akufi nani la richesse abiso pétrole non Mobutu akufi nani Kabila le père akufi nani Tshisekedi ba inie mokume qu'est-ce que Tshisekedi a fait à ça 4 ans de mandat bo inie mokume mon nani papa toti kele comme biso ça gilet ya to ça tonga mboko ozomona richesse na biso organisons-nous mais ba matière nyo surtout ça même matière na bino Russie na pétrole mokume metele manangote Russie pays pauvre a développer l'armement Russie na gaz ya mokili mo pays mo tama na Russie na gaz là te salaire européen zo futa noir ou bien européen par rapport na Russie
par rapport à l'Ukraine, l'autre côté, ça dit quoi? Nzamba sera batuna batuma sungana. Aliro biso to ke nango to boité. Ba pays ba coloniser biso, ba nyokoli biso to boité. Kasi ba pesi biso pas. Moi na nina robota malelo abota melelo le ameli atamoni. Il faut maman na ina papa ne ba encadrer. Faut te belo kuona. Mais où mais la prophète. Attends, mais théorie à ça la terre capitale au sol et l'autre côté. Je t'assure aujourd'hui ba kolonga pe na coup d'état. C'est lui qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Ozomona Galate 6 verset 7 c'est que l'homme regarde s'aimer il moissonnera bakolongola ena ba coup d'état parce que wana Burkina Faso ba colonel bazali ba généraux bazali ba officier supérieur baza wana bakolongola il n'est pas élu yango bokena limu na bino mabe ya polotu ngoto bo bokena ngo na Niger bolongola président élite démocratique sanction kolanda bango qui vont souffrir le ba peuple Nigeria bazo sepela boye ba sanction sévère ezali ko ya oyo président wana oya côté coup d'état général wana azana ba tourna ya kolela na gouvernement mais c'est bino ba souffrir alors t'autoriser le quoi naté mais ils ont contre discours wana parce que toute l'Afrique discours ya haine ngala lingi discours wana te ya haine donc na discours ya amour papa nzambe apesi biso eloko moko alobi na biso na Romains 5 verset 5 alobi ete nzambe oyo tozosambela il est miséricordieux, il y a Dieu d'amour na kati ya Dieu d'amour ba haine eza te eloko traoré na bino nazosala wana capital apesi discours moko ya haine et puis ekopesa gravissime na kati ya Afrique ça dit quoi Bible dit sur Proverbe 12 verset 10 la haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Il y a une prière ici a bomi bateau combien na kati Ukraine envahi mboka ya bateau siko ngani ba européen ba vendre kimia ba c'est là comme côté risa bote Ukraine abana bote mboka abote ba pays africain pour Wagner azalio non ba discours ya haine nous refusons ça to lingi mboka état na démocratie normale na bolingo na bosaisani pour peuple et se retrouver je remercie président Tshisekedi parce qu'il a kendeki kunate tango Poutine ba discours ya mabe bemba molima pongezui omoni bemba ngala la te molima kao ya pongi parce que mon état mala monter président boy ba conflit d'ailleurs qu'on a ba conflit mondiaux na mboka na biso président boy ba conflit ne akende kité j'apprécie mon président avec ba tel discours na banini ezali mawa et puis ezali pasi mingi oko bisanga ya modèle T soko bisanga modèle tanga président Macky Sall omoni président modèle président Sénégal ça na démocratie des mandats qui ça c'est modèle Macky Sall c'est modèle en Afrique alors bisanga président ya modèle en Afrique modèle nani ça suit un comité quoi bandi jeune était kokoba suki tout pembe tondie na ba suki azolo tout pembe longo raté Paul Biya qui a 85 ans il y a le pouvoir 65 il y a exemple et là royaume ba Afrika bina tout na bina sala kata fanatisme avec nzambe azobo yango na Galate azobi sabiso na Jacques chapitre 2 verset 9 quand tu fais le favorisme Dieu vous considère comme un agresseur bina présent Niger pour voter qui était allez kaki ndengeni peuple linga qui était bolinga ba soda bon na passe bon on a passé et puis ba ebi bango te ba l'équipe peuple voter bango te par Minduki très bien c'est-à-dire que le prophète John Gefa a vraiment contre le discours du président à Saraki Bongo papa est premier président Burkina Faso élu démocratique capitaine de Baboma comme nani wa le la Saraki wa ba tel discours non Kadhafi azali loin quand même président wana comme on est à Burkina Faso Sakara il y a balaba même ba veste bilamba ya biso ba tenir africain bilo retourner africain à sa révolution et là on est côté la Guinée babomi alors attention avec la sacrifice dans yangwana pe bato bazolo ba ki atievi na danger atievi na danger parce que ngana yebi était à côté na Minduki on te donne par force moi c'est pas ngana makasi te so quand moi c'est makasi violé mais ba maman na biso ndako ba station ndako za wana okangana makasi to violer alors na viol ata afundi ba ko kanga yo quelque chose à niveau na yo ba ko kanga yo on négocie il ne peut pas nous donner le discours de la haine parce que les Africains souffrent regarde discours il y a 1500 parachutistes français bazana en Niger Macron alobi au cas où touché motako touché ata ressuscité moko il va attaquer mais ça va attaquer ba ko benga na bango bana ba drone na bitum bana ba Minduki bana ba Masasi bazana ba avion bana satellite
le fou n'andine sous kanani comme ba dictateur na ko bisanga bango te parce que ava comprendre sa basi famille ba bande ko na akota ki muketa matame vimi hein donc ambo apoto ba imbo apoto pour le docteur la matame kiti aya akota ki ndaka capitaine OK ba modèle te moi j'aime les modèles moto ba na ba muru ya mboka hein tala na ko bisanga ko moko bozanga rigueur te pour la présidente Tshisekedi. Président Tshisekedi bozo tala yewana ayena mission na Congo. Mission à président Tshisekedi wa Moïse, il y a kofungola nzela ko keni. Aucun président au église bengiye n'est pas mamolangi. Prions le Seigneur à Fukami. Aucun président d'Afrique, ce sont les orgueilleux. On va pas na kito ko la banzambe. On a dit aucun président du monde. Tshisekedi a fait ça au moins 3 fois. Dans le stade à Fukami et pas à père spirituel à Fukami. Mon collègue qui pouvoir, ma pasteur Bazinga qui est à sa fouille à Bissot Église de l'éveil à Fukami. Qui dit la Bible et pas à maman langue à Fukami à Tomoli Maboko. Ah, on se remonte à Fukami à Zoé Baïté, Soukinga Nazal et Loawa et Zaline Zambé. Hein, tu sais que dans la sécurité bien, c'est Dieu qui le protège parce qu'il y a Tché Nzambé dans Maboko. Hein, sur Somme 33. Verset 12 à 16. Errer la nation dont l'intérêt est le roi. Ce qu'on va dire, ce n'est pas une grande force qui protège les rois, c'est Dieu qui les protège. Un président élu a Yebin Zambi, et puis nous sommes ça soit au Foucaman, franc-maçon, ça soit au Foucaman. Au Foucaman, parce que 1 Jean chapitre 5, verset 19, monde dans ma boca, il y a Satan. C'est une bonne idée, une bonne œuvre. Hein? Tu connais ça, par exemple, tu sais qu'il n'y a pas Foucault, il y a et Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'éternel là où se trouve. Tant que vous avez Nzambe, Nzambe pas battre la caille. Très bien. Merci beaucoup, le prophète du peuple John Ngefa. Je crois que l'intervention de Robert Landango par rapport à Maï Toti Kotuna Yoto Yape na Misala na Osala est vrai. Le roi Moussa Nzambe déjà Moussa Nzambe le temps comment aujourd'hui déjà nda koton. Te nazui na nda côté. Nazui kalibanda papa. Tant que mokile za pona bato ya poloso. Ce qui me dit, bien là, là, comme me sommes déjà bien cinéma. Ce qui me théâtre là, là, papa, qu'on passe à mon tour, tu quand ça me ça moi je compte avec Dieu, Nazali Banda, 8e mois, 9e mois, mbula na besa notre église. Vous souvent ndeni na mettre Gims. Gims na ko benga, au mwana ku misanda na besa Gims, Gims na ko benga balo. Makamasi la na bango. Makamasi la na bango ba ko zonga. Alors na tie like na ngai na Nzambe na Matthieu 11:28. Na lobby. Na tout le président de la République. Bon, moko na kuta na président. À bientôt. Ndete tête na rebise na Libanda. La président sunga kama église parce qu'il y a chrétien mingi. Hein là parce que bakal na bakal. Na bengi mamo livre na tuni Kabila, otonga babiloko ebele tout cela. Na moni ya no mutu te mais na yebi hein Nzambe aussi bata mutu moko. Très bien. À bientôt à otonga église na Nzambe. Très bien. Hein oyebele ko ni Bible na biso na Matthieu 23 28 verset 35 à 37 alobi ndako na Nzambe za libanda bozo lala bozo somba tala babiloko na Nzambe yango akitoka mais ndako na ma maison est profane. Nana kotombola ndako na ngai pona pambola. Soki Salomon azwaki ngolo le roi le plus riche du monde à cause atongaki temple munene oyo ebebaki na ba Médès pe na Perse oyo ebebaki na ba Babylone. Très bien. Alors on va parler na robonde sous mon total comme église. Très bien. On va parler de ton collègue, ton archevêque. Ton archevêque qui était à moi c'est toi lobby batomi balé ba kotambola so babi. Yo mona na ngefa la musique na bina kate. Pourquoi bino olingala ko comparer non vous voulez comparer toujours Dieu ça sali kamunga na sali ngefa okutinga na hotel okutinga na mwasi ya bato. Okutinga na makembes. Kasi bino ozaka ka comparer so ya bininga bina. Hein? On poser ma question pour na moi je ne peux pas le faire. Fait na jale psayo. Faire des parmi bato remercier ba prophète ngefa ki na kati. Na barbeli to bareki. J'avais eu l'invitation. Okay. Pour l'honneur du Seigneur, parce que je crains Dieu. Alors, qu'est-ce dit la Bible? Hein? Bible, Malachie, 3, verset 18, vous verrez la différence. Moto ayebi Nzambe. Oh, ça est Nzambe, papa. Ko bin na biloko wana te. Oyoki papa. Parce que, soki na ngina sala yango. Hein? Proverbe 15, verset 3, les yeux de l'intérieur, tous les ils regardent. C'est lui qui sont les cœurs des hommes. Là, c'est ça,
Pendant que tu as dit ça, tu as attends, on a camion Alex, on peu bien. On a moins frère différent. Tout le monde a métier là. Tout le monde a moumia danger. Tout le monde a kabangu. Ok papa, tu as kolinga te, na zo banga nzambe. Na ko bebi selo ko na zana yango. Prophète. Na lobi na ko bebi selo ko zana. Ta moninga. So mama bana ke, na bala mundele français na tina. Na ko bala noir te mundele na zo biso vérité. Na ko bala mundele ou bien métis soit première qualité. Ba métis au mona papa bala na mongo, abota mundele, papa boy ya métis na tia na palais. Na zo biso solo. So na osala ngote po ya nini? Na zo banga nzambe. Moi si nga na moi ne pasi tozana ye na ko sa biloko wana te. Na ko kende ba bare ko bina te. Na ko kota ba musique na ko bina te, ba répétition ko kende te. Na bonne la pona bango. Et là ko bozo bona papa mba ki mwana ngai, il priait chez moi. Na kena vivre la musique. Hein? À propos de voyage na Japon, to que les États-Unis d'Amérique na bité. Nga ko na Japon, ta ko beta musique na nga na ko za. Na kata chambre, na ko kende te pona lokumu na nzambe. C'est le proverbe zo bisabiso 14 verset 27. La crainte de Dieu. C'est une grande élévation pour détourner au piège des démons. C'est lui qui craint Dieu. Hein? Il a la bénédiction, il a l'élévation, il est protégé par Dieu. Hein? Moi, c'est un gros talent. Kibi, les unis. Minigina mitenge. Minigina mitenge. Il y a fait des comme la monnaie noire. Bizorbi. Azobena bizorbi, pasteur Azala, bizorbi. Na bizorbi alors yo ko tuna ngefa nini bo tuna ye pourquoi komi boy ko tuna ngefa te moi c'est un défenseur de christianisme dans un monde droit de l'homme mais c'est quoi autant autant la vidéo non j'ai condamné Ephésiens 5 11 j'ai condamné je n'ai pas aimé ça hein voilà bato ba bomi église nzambe ba pasteur OK eza ba sango te ba protestant te ba musulman te ba pasteur yango bazo kufa bazo po. Hein? Mais pourquoi Bokomi Koko m'a égaré Koko m'a égaré en vie. Na koma lokola, na tambola, na ba na ngiringiri. Na te na bina na ba na ngiri na bina ngaringi. Na ko banga gombete. Mais mutora de nous ici assemblée pour na ba roi Maroc, pour na ba président France. Yo mona ngona miso. Na za Thomas. Mona ngona miso. Yo saka na Nzambe ka Dieu veut lever. Tala, yo na biso mona ngefa. Papa Botinga. Azaki enseignant. OK. Hein? Directeur école primaire. Maman nanga, maîtresse. Papa nanga zaki ni bougumès, ni député, ni sénateur, ni quoi. OK, ba kombo wana. Na tango to ke bana Mobutu. Na tango to ke bana ya Buza Mabe. Tango bana Seti Yale, bana nani, bana Kema, biso to zai papa na biso yaki na se. Kombo wana ko mona na lelo te. Ola ninga papa. Mais tango nzambe abengi nga apesi ngai vision apesi ngai vision na provision na salle ekoki na yango papa nga so député ni sénateur mutonga na kuta na ba ministre d'état ti nikolo ba député wana te na ba sénateur te lelo kombo na ngai ngefa za mokili mobimba kombo ya ngefa ya komba ga papa na ngai te mon père n'était pas riche ah papa na ngai riche te kombo na pe ba na kite ko ba ndenge. Hein? Ba kombo bana ya. Le ka prophète ngefa, ba yebi prophète ngefa mo kazali boy. Ça dit quoi? Na zwaki mitini ya Nzambe, na tambola ki nango, Nzambe a façonné ngai, Dieu m'a élevé, Nzambe a fungoli banzela, na zo kende tinga na Nzambe kaliwa. Mais na ko trahir Nzambe na biloko wana te papa, ezali mawa mingi. Oyebi Romains 6:20. Donc il comme Nzambe hein. Galates 5 verset 37 à 38, babi si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez jamais le détruire. Ne courez pas de risques après avoir combattu Dieu. Oh, nous combattons Dieu. Hein? Comme il y a Bassali, il y a Nzambe. Vraiment, moi, je n'ai pas aimé ça. J'ai condamné Ephésiens 5 verset 11. Mais il déjà bon. Mais il n'est pas bon. Comme Bassali Nzambe. Pasteur, il faut tomber Tanaka. Il faut que tu sois ring. Hein, baringi boye ba viwa mukunda ba denile to tena ka to beta na biponda denile mukunda kutakana bino bokukate mukunda kanani bino ko akane nga biona denile moto mukunda lo ka ngana ngai bile mwana na rabuna na bitum abuna na père na nge fati o kana ngana problème na père na nga ya bunda mukunda rabuna na père na nga ya bunda na nga ngai na wala vérité parce que nous devons défendre l'évangile de Dieu. Hein papa? Évangile doit défendre en haut. Et ça quoi li ke pasukate.
so to pastor yango to ça sikani évangile pasuki hein kende na ministère hein kende na présidence hein on a la différence entre sango na pasteur protestant ou bien na pasteur la mission à l'église de paix on a la différence hein? Et quand tu arrives là les injils ayebe ko senga moyibi baisiko bazo beta masolo bino ko salaka na matoi na bino bozoka crédibilité na bino zana à cause de ces moutons hein ce sont des moutons noirs hein et puis bino kolanda bango ponani Bible ebisinga Jean 2 verset 1 à 9 à 10 moto yazo yana makambo ya ko loba makambo Yesu ya solo te boyamba bango te botala ta vidéo na ete yo na masumu potali o lakinga parce que la kinga ozana masumu yo na talaki parce que yo la kinga masumu ozana yo parce que la kinga bon pesa bango ata mbote te so ko pesa ta bonjour sali Bible lobby au parti na madena au moins batona yo motala kinga masumu pa na tangi ba atoma na tala pona loba na yo no be kinga nzela wana hein ozoka oh botala te o saluer ta ko saluer te o lobi Bible hein moto sa biloko ndengwana papa dans Denis l'espoir na ba pesa ka mbote te pour nga tambo tete parce que ça est mon côté bazé belé wana ba vie wana ba nani bazé belé tanga ta misato à Paris papa nana bana mike na boy boloko ya nero papa modole sanga fada na mwasi azate bino moko boyebi Matthieu 7 verset 16 à 17 bokoye ba bango na misala na bango ils sont foutus comment un homme de Dieu a kufi na poli ozomona bitu mona bango homme de Dieu soit kufi pour la rater. Pour la nengeni pas nous avons protégé corona combien de pasteurs na ba prophètes ba koufi ba police place c'est de ça comme c'est le mbao la télévision azo kota mi ça ko mbwa c'est da prophète bato c'est da kufa c'est da pola nebeni masananga à cause de biloko na bandu da benganga ngadi papa ngasanga biloko na te OK ah papa na ngala ksanga ibote na kota biloko na te le pire ngana za na continuer na nebeni pate pa nanga na benga na bino bitika biloko nzamba lingiango te nebeni akufa na mbeto to tena mort ka pola kere asukiwa kere asukiwa baibele o mosuna kinga fani yo kasi nzamba ko mutu musaine ozotia liloba nzambe pe nzamba aboma si pe ko ya papa wa nzambe te oza nzambe te alors nzambe comme na ero like 12 verset 3 abimisa biso polele tobongwama bon matin nous que l'on y a nzambe chercher l'intérêt là se trouve sans que tu bon matin les 55 verset 6 donc on a Ephésiens 5 verset 6 c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur le fils de la rébellion et ça m'a mis na ebisaka yo et pas kofi na lia na mela mais pas passer na romela na rolia te passer na mela pas passer na yo kufu ba yo poisonner na mais pas kofi na mela mai na meli hein ozomona na okele pas mundi musubu na ko mela na ko lia mais pas pasteur na ko mekate c'est la mort pourquoi milimo mabe oye koti na bango ya bon vie hein ba iko luka satan na koti kati na bango olie ba luka nzambe ba luka nzambe te hein conséquence na ngango hein conséquence na ngango biso ba doté la vérité hein au moins l'église a besoin plainte hein au moins mo plainte on va battre moké mais la vérité là yes abota maka mais bato ami tenge na bino wana na ba pelenge na poloso bandindi ba kombonga bato hein tango biso les gâteaux c'est parce que biso na miso amolimo to yeba conséquence na yango. Merci beaucoup prophète John Gefa to lobela pe 9e musée à francophonie ozo salima na ville province en Kinshasa to moni lo lenye kani ouverture et salemaki d'abord pour accueillir ba pays de Mboka na biso et regorger au moins 40 pays oye na kati na Mboka pour participer à ce jeu de la francophonie. On a gagné au commun et puis le roi patriote. Non. En tant que patriote, les messages là vont famille. OK. Donc quand on a Kumba Congo na tia ngona niveau ya ko la niveau international te. Bo ba boya ki koya l'insécurité totale pour ba kuluna na ba to ba kataka mabaina ba piko na mitema bazalaki. Je crois que la sécurité, parce que dans mon président, à peu près 2500 gardes présidentiels, plus de 10 000 policiers, na ba robot pour la sécurité, mais au moins, ma mère, papa, na maman, na misara di banda te, parce que ça va botter. Na tango misara di banda, ils ont quoi nini, aux autres sambusa yo moko. Ça dit quoi? J'ai à francophonie, tu sais que dans sa ligne, et salement. Et là, ça va être payé, mais tout ça va bien.
insécurité boyoka kuna ezali te tala baoyo bayaki na jeu francophonie moto akokufa te bitumba te masasi te bakokinape moto te c'est-à-dire quoi toza na biso alors opesa mpe baimage moko na niveau international moins bien par rapport ndenge bato bayokaka. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors toya sur les plans il y a Géona, les tout le monde déjà jour et ouverture, tout le monde qui va spectacle Salami comme tout le monde en la bacane, tout le monde en Congo, lumière on a mon niveau d'attaque concert Moroté na mona et Salema Bongo. Déjà sur les plans il y a prestation. Na bande tout à l'heure qui a moi sur la prestation qui Botswana Barbara Pravi. Landa qui Barbara la française non? La française. Mais Barotier Bosso point. La charité est bien ordonnée commence par soi. Mais au moins, les bino africains, vous avez un bagage d'infériorité. Ok. Oui, mais ça là, machine écrite à Draginois. Premier médecin aggravé cœur et allonga cœur à mon soit tia na motema na Capton montabika Draginois. Hein? Biloko ebele salama na mokile ezaki ba noir. Hein? Noir tous abattu. Pourquoi tous banga pour soi minele? Lumière on est zalaka ngobila tchebiso na te o na kino ezalaka soko le kina limete na butu awa mais ngobila sala ki yango chantini ngobila sala ki yango awa na ville na jour de Noël bana na bino boya obo mona na Dubai yango na yaki awa na tite o spectacle on est à spectacle même spectacle il y a pas ça spectacle et là parce que ça Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 botika bagage d'infériorité wana Chadara qu'on a na Dubai, film moko eleki Dubai ezate. Hein? On compte partout. Ozoki papa, biso africain to na molili. Ozomona soki ba sa eloko asikata ba ngobila sala. Tu sais que di pasa ya eloko asikizate. Restauration. Eloko bozwa bana mboka balamba bozu mindele botie bango po mindele basala. Hein? Voyez les plus grands cuisiniers du monde sont des noirs. Hein? Banda ba roi bazaka na tango antiquité, ils ba noir ne bazaka kolambela bango biloko. Non les blancs. Hein? Ça dit quoi? On est banana na biso, so que na terre continentale, na même ligne aucun hôtel à miner na balambe ba tubido kona. Ce sont des noirs. Ta bagage d'infériorité. Barbara. Boya bolongoli faire gola. Avec aboya qui bote 80 points. Mais il faut Non, pour le moment, to banga nzambe na chapeau avec sa voix angélique na mboko ils avaient fait les gola. Na lobby faire gola na kota musique nzambe zali nini Carlito. Ce sont des incomparables. Mais net il fallait à salaki ouverture tout monde. Te faire aboy bongo c'est 12 bosambol. Pona Zakaria kenda kikuna. Ngai lobby na lota faire na kuti akemba musique na ye. Hein? Et c'est un problème. Mamba 12 wana exact. Hein? Makamba 12 ko tala ye. So ki ya zate, ba to so beta ngote. Hein? Mais ba fallait. Faire moi na muke, faire boko bota faire ko bota, likunya na faire pona nini. Faire sala bino ba congolais nini. Hein? Ba tata ya kala o faire sala bino nini. Hein? Na tuni yo na ya bitika ngana loba. Hein? Loba. Parce que et puis deux, bolongo li faire. Pote les cartes. Te faire un mo longo. A commis longo parce que ça les mon pour tout. Faire un montant pour tout. Non, ezaki ya beta fali asuna sim. Bino ba esiko fali abanina barbera faire akende. Non. L'inde après fali. Hein? So que Zakari ba yamba qui était un problème, il faut créer pas de problème. So Zakari comme ministre de l'information, comme ministre de la culture, asuka député na film pe betaille. Et là on a ça malongo na mboko. Oti ko mourir ba toi. Ozomona moto Ecclésiaste chapitre 3 parce que chaque chose dans son temps. Ta ya lelo ya faire na fali. Donc matato qui te za ya bango. Ozomona ta ya lelo makaba défense ya makamanza mezali ngai ngefa na Roger Baka. OK? Quand Roger Baka rien lui-même Roger Baka. Nzamba tinde lié mususu. Hein? Et tango na ngonga na ngo. Hein? Fera sala binoni. Hein? Les Cambouis faire batata mandez-vous mama bandi nyonso bobimisi. Hein? Et puis ami balé messieurs les journalistes. Tango ba poni ba fali ba ko ba beti mutasaki spectacle za Bill Clinton. Joker. Fallait bien. Na lobby non banzemba basi donc mbi na ndenge na ye mais za Bill Clinton. Au moins biloko wana. Il faut chorégraphie mo makati zali. Yami balé boko benga waze kwa Michael Jackson ya Afrique. Mindele ba mona waze kwa bakanisa ebembe ya Michael. Pana avec ba biloko na ye. Bino bozolo ngola de yami sato monsieur. Nzela ebisa yo. Compris za mabe.
botika ba en wana Bible zo pekisa biso na kadi na mokanda na Jean 3 biso verset 12 ne ressemblait pas au Caïn. Mais éclairé ba tout temps ba tu bazana en affaire. Bozana en affaire ça bien le côté ya misato. Ministère de la culture na sport. Na présidence. Tovandi. Baïko pesa Maître Gims, ambassadeur, Djadou, ambassadeur. Monsieur le Kofi Olomide, l'ambassadeur culturel congolais. Oui, le bain mokili mobimbo qui a bon inscrit. Ça dit quoi? Mais on appelle ça. Hein? On appelle ça. Abeti? T'es abeti. Mais il y a mon bête, il doit faire. Parce qu'il y a un ambassadeur avec un bon français là, un bon français, monsieur, un bon français, français de Bolobi, un bon français là, pour sa image. Un ambassadeur. Papa, non, il fait anglais et français. Fait en anglais, fait en États-Unis. Alors, anglais, il y a comment la bino? Si vous avez un français, vous avez un malum. Bon condamné même agression à biso, on te zoboune dans la STT. Tu as discours et ça, les si on doit l'ambassadeur culturel, l'ambassadeur culturel congolais, Monsieur Kofi Olomide Agbepa, vous excluriez. Ça dit quoi? Monsieur Kinyon Snamo Poto. Mais Moutou Abima qui est meilleur artiste francophone en 2022, c'était Fali. Il y a un besoin qui est en ouverture. Est-ce qu'ils ont mabé? Moutou Abima. Il y a un besoin d'Ambé. Alors, tu as quand l'évêque Moukuna a régné, tout bateau au monde a l'évêque Moukuna Nzambe. Oui, bien, il y a une stratégie. Préfet de discipline. Répatance, Moukuna, Moukuna, Barrière Namboko. Basoni Kafuta, Barrière Namboko. Denis de Sozo Bawana. Akim Sabato, Maïba Mela, Denis de Barrière Namboko. Papa. Nangonga Nzambe bimisaka ba misusu ba remplacer ba. OK. Olaninga, je te donne l'exemple. Rochero a rien na mboko oyo. Na ina tabule non? Tabule yena l'homme makadi, papa ba kufi. Hein? Ba génération mosué ba diata ba bimi. Hein? Oyemba le zoïs. Hein? Ba bimi. Taba bango ba bimi ba sili papa ba bimi. Ozomona banyoka dongo babimi ouais babimi ba confort midi babimi confort midi babimi wenge musique babimi ezaka la période baningisi awa marqué bimi baningisi awa lelo yo na ibandena suka faire babimi le meilleur des meilleurs avec sa voix angélique nada sinazo bina mikolo bien non et bon fallait le meilleur parce qu'on dit des personnages numéro 1 faire yami balé fallait bango ne basimi muki to mata to kita c'est bango le meilleur mais la ba prouesse na zo sala loba vérité na bosolo na bonzambe na yo mutazo sa ba prouesse auto moni fali ba disque d'or ba prouesse donc c'est à dire que ba autozo mona ba récompense zo kota so ba mingi adis que la misala mbongo bana basoni adis mbongo basoni kokendo beta na Wembley pe kuna osomba batu baya e bongo na Paris la défense arena osomba pe batu baya ama sa Macron est-ce que osomba pe batu baya papa tika bana ba mike na politika ko chaka na monte wana na suka pona ngai na golo ate na yebi ete le meilleur pour le moment natanga Fali mais Fali c'est mon frère allez condate bisa ba côté mon côté to matanga maso mo ni osomba vérité mais vérité na lobby ce sont les deux meilleurs donc on a fallu beta que tu peux faire beta faire la moni bosambolu ba barbara liboso ba okiliko faire okima faire à la voix na Angélique papa faire n'est pas grand danseur mais grand chanteur papa il balba nanga grand danseur grand chanteur nani grand danseur point d'interrogation natangela bato mibale oyo bazosimba mboka oyo ata mata okita okende ye oyo mosusu wana nzembo na ye
oya zoemba oyo nini chokoli les hommes bé oya nze mona zoemba nini nalela oka mutute nalela oka mutute nalela ngala oka mutute oya zoemba ngoni nini bibi nazo manga na mokokolo ya manga na tia na mongongo esimbanga bibi me mosuku na zana nini oboni fere ala nze mona wana ni bela ko bizorbi eza bango ka bango Nous avons dit vérité. Moi, on a la vérité. Bon, à part, on va aller. Conflit tienne par papa, coco, maman. On a l'équipe, on va très bien. Faire la bouille qui n'est pas mal, 12 les gars. Mais c'est beaucoup besoin de ça quand même. Faire la bien faire le but au sein de la bouille. Mais à faire de visibilité. Mais si maintenant, faire la visibilité, modèle va contrat partout dans le monde. Ça dit quoi? Tout long l'esprit a un monté mama be na monde ya nzambe ya sana to zali mutana ba contrat te bien ko beta eza na Paris la défense arena eza fali na Wembley suka arena kana Wembley mboke suki wana so akena Colombie kuna ya contrat okay ouais contrat en face so ka kele la kuna na lobi na tout no Colombie mboka te wapi contrat en face oh akena mba chinois saka hiyo contrat de bita ngala biso faire obeta na États-Unis kala mingi azo beta akenda na États-Unis beti akeli susu ana ba contrat na ye bazo kendo beta na États yango to lingi papa ba tufakela kwa nzambe te botika mwana wana azana mama te azana mama ana papa te azana mwana azana orphelin de père botika ya vanda azana mwana etike kote ya papa a évolué mais botie ba qualité za mabe Chocolilo. Très bien, merci beaucoup. Tu as commis vraiment à Souka. Il y a une émission à Bissau. Je crois que Bolandi, intervention, il y a prophète John Gefa par rapport, il y a Maï, tout aussi bon, on a une émission à Bissau à Lelo. Et alors, s'il y a des remarques et des suggestions, appelez-nous ou laissez-nous des commentaires là-bas. Suggestion de Bible vérité, suggestion de Yeshua. Ah, c'est Batubele, bah, mon. Quand c'est vérité, le lobby va tout bas. Mais vérité, le lobby vérité, moi. Bah, on dit ma vérité, non. Papatika. Et puis, il y a un sou qui ça. Congolais. Ah, Moukile. Il faut savoir fort. Gagame, il y a coucou d'endo. Aboudé, bah, français, quand il paye anglophone. Il y a mais le secrétaire général, il y a francophonie. Mouché Gwab. C'est pour ça que Mouché Gwab a boy ko ya na Congo parce que a conflit na bango. Bande ko na bino mabotal. Ngai na peuple congolais. Ézéchiel 33 verset centenaire à Congo. Na président Tshisekedi na gouvernement. To yebi Mouché Gwab te. To yebi ya ni susu te. Oyebi na cadre ya oyebi na Croix Rouge hein. Ata sodom sous azoki ata ennemi ba traiter kai na loi ya Genève soki beti munguna akwei azako vivre bako kamata ye bako soigner ye na kai ya ba adversaire na loi ya Genève OK comme secrétaire général ya francophonie de ba pays so francophone ya monde yonde mo continent yango ayebi oyo asala na Congo 20 millions d'habitants oya boma yena gagame kuku dendo elongo na ye conclusion zabo lokwa yo ye awate omo biso to kolia yo mais ambassadeur na bino ya Rwanda zaka awa na République du Congo to boma ye to yebi yo lisusu te et puis na bisi Macron nous ne connaissons jamais Mouché Gwab comme secrétaire de francophonie on ne connaît pas toute la République parce que geste asali yango zai geste criminel ça se fait pas. Très bien. Merci beaucoup les prophètes John Gefa, Tolandier. Alors Togomi Nasuka beaucoup là, tout ce qui s'attend à l'Osako. L'Osako beaucoup là. Moi je suis l'équipe maman nangana qui tourne dans mon kilazade, maman doxé. L'Osako beaucoup là. Namba l'équipe bango tuna mbuya. L'Osako beaucoup là. Tambola mon kilo mona makam. L'Osako beaucoup là. Moi c'est akitoko kana motema konyobra. Le sako beaucoup là. Masanga ezoteka mandenge bandumba bazotula. Somo kabaka baye. Le sako beaucoup là. Chokoli za ne makambo. Ezaki pena za libanda otunaki motuna wana j'adresse au chef de l'état maman Nyakero président Kabila maman Olive gouvernement batotua motema malamu mvule lingebeta. Église za libanda la défenseur à Congo est-ce que ngai penza hein na vérité na ko lela likambo ya église to sombe église to tonga Gefa qui plaît hein ezali pour ordinaire ensemble moto yanso motema madame oazo kanga papa na pesa verset biblique dans 50 na pesa isute mais na yebi
ata mokolo moko nzambe akotelema kosimba moto moko akotonga lingomba na suki wana. Merci beaucoup prophète. Leo ba dédicace c'est te na boy na matanga. Ah matanga. Mais Koffi Olomide tondi matanga ti. Koffi Olomide ndeko nanga azali mobowa na ngombe loko bo moko. C'est mon frère toi matanga. Sikolo sako ni na pesa. Et puis na pe ni banda. Osako ni ya misato ya na simba nana. Ezali. Ah moteme longo na. Ezali longo na. Ezali. Il faut contrôler ça donc. Il faut contrôler ça. Babso bandi boye ba longo en kala ba kate. Merci beaucoup. Voilà, Togomi vraiment dans Souka et à émission à Bisso. C'est toujours un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux en train de regarder, de capter cette émission de partout dans le monde entier. Merci à vous, merci à tous nos partenaires. Un grand merci au couple légendaire Marcelo Dufnoir et Arla la mère de Gino. On a Pessilino Bambote et Belé. On a Katia Irlande, on a plus Irlande. Couple à Valère, PSO les Aramoko. Marcelo Dufnoir et Arla la mère des jumeaux. Clin d'œil à Guy Bokopo, le coup d'œil et Rataraté. En Wanzou, on a fait sur Mbote Béclé. Bientôt, marché central. Et eux ont mis à jour et au Saranaté. Merci aussi à Valopindi Tour d'Europe. On a fait sur Mbote Daniel Chandou, le chinois congolais. Encore et toujours très puissant. Bon séjour, toujours. Na Kata Bruxelles, Wana. Topé Mbote. Na Alex Akanga, grand frère Moto. Sans oublier mon homonyme, Shadrach Kanjouzi. Galerie Paradoxe, marché central, vente, il y a des vestes à qualité, polo à qualité, chemise à qualité. Shadrach Ndouzi, les boss Miwe, comme moi, c'est à Kabara, à l'Obarate. Mon ami, mon frère, mon homonyme, la question Bambote Belé. Et puis, on est retour au Balina Moussala, au la Rabino, sans oublier le directeur général Christian Lomoto, GIS. Dans le but partenaire officiel de la francophonie, où il y a comme si stade des martyrs propre à Rosaranate, le directeur Christian Lomoto, GIS Service. Merci beaucoup. Namusala Ozosala Bonamboka. Merci parce que vous soutenez Vision à chef de l'État, le directeur Christian Lomoto, Topusio Ambote Belé. Et puis, de retour au Bagagi, Bakou Rotala, émission Yamiso Alelo. Merci à vous. Et puis, la Vline Koumambe à Motema, Bambote Nangwana et Moton. En de retour, c'est la fin de cette émission. Merci. À la prochaine. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.